réanimation des Congolais. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazakoka, Desa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Moi, je suis balandi, besoin de partout dans le monde. Tous les gens sont Maurice Abino, que Bisso, Babanissa, Mokofek, Bongo, Kamina Bisso. Mais comme il y a le président du CAR, Kassola, Timbe, Awatoye, la plateforme, association, la Congo, la synergie des notables. Nous avons pourquoi? Parce que le président Nabiso, mon candidat Nabiso va prendre ça. Avec le membre de mon comité, qui est secrétaire général de 4 associations Olo, Sina. Le président Nayango, vous avez l'honorable sénateur Denis Tambay, la Toya et Painaye, Toya, situation de Sango Matanga, et comme dit Bango Boni, Bango, Bandebonaye, Mankati, il y a association de Bango Kasai. Et bon, il y a ce programme de le qu'on appelle Zali, homme politique, qui m'a pété, qui m'a pété, tout le monde, tout le monde, il y a Masolo Bongo, il y a Moka. Nazali à mon côté, tu as dit Bongo et le Mola Banina, où il y a une association de presse en ligne qui peut appeler de presse, de la Bango et le mot, tout sur le nom de il y a 4 synergies de Grand Kassai. Président Junior Moura, vous avez mon parti, la PCP Moudra avant que tu aies un Merci beaucoup, Rachou Chako. C'est Junior Mourabo, le président de la PELCO et aussi journaliste de formation. Je crois que nous sommes là avec l'honorable, honorable Sali. Salut vraiment Junior, salut Maman Rachou, salut Bapanzi Sangonion. Et presse en ligne, vraiment, c'est une grande surprise parce que ni Balobaga, en français, qui est tiré un verre de nègre parce que dans le bas, vraiment, Mikolo n'a pas battu. Mikolo n'a pas battu. Pourquoi? Mais bon, insister dans l'Oba. Merci beaucoup, honorable. Je crois que je remets la parole à ma conseillère à Souchako. Oui, mais les balobarations, ils m'ont appelé là, balobarations, ils m'ont invité. Kassi, donc on les a dit mon président. Il y a association des notables du Grand Kassai, de Okotikate, parce que beaucoup fait les webinars. Kassi, Azali Mokambe, il sont des journalistes. Il est tout sangoana, il y a matin, il y a icône monnaie boé, écoute à qui vous pied. Merci beaucoup, maman Rachid. Donc, on ça a trop de synergie dans mon coussin. Sur le cas synergie dans mon coussin, donc remplir ma communauté. Synergie, synergie des notables et associations du Grand Kassai. Et ça, c'est inspiration de la Grand Kassai. De la salle d'abord, fraternité des étudiants kassaïens à l'université de Kinshasa. Dans les années 90, avec comme parrain professeur Kamba Ibouacha, le professeur Moupingana Kadia Kouidi. Kamba Ibouacha pour le compte à Kassai oriental, Moupingana pour le compte à Kassai occidental, parce qu'à l'époque il existe 2 provinces. Théo Kita Soussou, la jeunesse du Grand Kassai, et Théo Sala Soussou, le Grand Kassai Fondation, la Sali Grand Kassai Holding, la Sali Chinou Kongabatu, l'association est belle à Kassai, l'association des musulmans, Grand Kassai, pasteur du Grand Kassai, journaliste du Grand Kassai. La structure en union sont des idées à non? Pourquoi pas tout ça? Oui, Binos, Jimo, les associations belles, belles, les Grand Kassai. On a vu tout ça sous forme de plateforme. Mais plateforme qui fonctionne, c'est ASBL. Plateforme qui fonctionne, c'est ASBL, synergie des notables et associations du Grand Kassai. Synergie. Les Cambo, comme les bisous, vraiment, ils ont qui vous s'empile pas.
puissant pipa mikolo tozi makasi mo moke ya koloba mais presque nalelaka tous les jours yango nalobaki nga na kozela te makambo famille biologique oyo na kozela o INPC o baautorité te lokola ye azalaki vraiment boîte noire obenga ye boîte noire na makambo ya Grand Kasai oyo ayebaki mingi bozomona malgré âge na ye 70 ans abosanaki te alobi ke non malgré bafonction nyonso akozala nango éditeur ya bajournaux akozala président ya INPC mais andimaki kozala pembeni na nga comme secrétaire général puis membre fondateur ya Sinagec yango nalobaki une manière ya honoré nganga na kozela te biloko ndenge koma na kisasa oyo tozela matanga tokobimisa yango 2 semaines apres nga ebandi quand tobandi mpe matanga na biso awa na siège tokolela kaka kulutu na biso ti na ndenge tokokende mokola kokunda ye oyo programme ndenge ebimi officiellement ya INPC ya le 5 awa mais ezalaki le 8 dimanche le 8 na matie epa na ye ezalaki mpona kende oretire basignateur parce nanomaki baprésident ya baprovince oyo tokobengama bagouverneur ya Sinagec tonomaki oyo ya diaspora bapaye ebele donc soki président anome moto anotifiaka eza secrétaire général bamikanda mosusu tokomaki nga na ye tokotindela baambassadeur ya kotinda bagouverneur ya baprovince mpo toyebisaka bango dans telle province bato tel nde na mataki epa na ye jour wana ya dimanche le 8 mpona koretira me nakutaki vie azobela déjà nzoto ezalaki mwa malamu te mais tosolaki na ye c'était bon na ye kotuna copain parmi bras droit nde bazalaka na ye vers le 12 le 13 abi te vie aza bien tout ça y a pas de problème tina likambo oyo okomela biso daye kutu copain biso no azokende déjà kananga le 15 parce que le 17 il fallait que vie akita na kananga mpona kokende installer INPC à Kasai central puis kotala mpe makambo mosusu ya famille parce que nous sommes pratiquement du même territoire il est de Dibaya comme moi na province ya Kasai central voilà un peu makambo na ye rekomeli biso ezalaki mpasi donc surprendre bino abelaki koyeba te kabelaki to ye brusque corona par exemple makambo nde bato koma oloba corona tout ça nabona sa polémique baminganga bakoza balobi oyo ya bango mais nalobi keno le 8 nazalaki na vie à part ça ndeko na biso mosusu copain Chipamba akendaki kananga déjà le 15 avec l'idée que non vie akoya le 17 c'est-à-dire que non ça va quoi mais ekomi ndenge ekomeli yango naomona leki na biso mosusu éditeur ya bajournaux nani Jean-Marie Bassa namoni azotomboka mwa makasi akolobake no mpona ya kosenga autopsie vraiment ayebake nga na nsima na ye na kosoutenir ye de sorte que toyeba vraiment ke liwa yango po makambo ya corona mpe koma makambo ebele makambo ya corona ekoma makambo ebele corona. Merci beaucoup honorable. Voilà. Je crois que nous sommes là avec l'honorable Denis Kambai. Honorable, je crois que au paraphrasé par rapport à l'autopsie, oui. Le président Kasonga Chilunde Aoutaï Mwanda, congrès où ils allaient na côte INPC. Oui. Dès son retour, il y a eu tant de choses où il a mis na CCOANA. Oui. Les uns disent que c'est poison et les autres disent que ça est crise. Et nayoki awatang ozolobake l'un des éditeurs a lobby que azana simapo na osala autopsie. Et bino Sinagec, que dites-vous par rapport à ça? Est-ce que ndenge bozomona et que vous la poison ou bien réellement vous dites que pendant que vous allez dans l'évier azala qui moins souffrant avant que ni moins on a peut-être azala na moins ba malaise. Junior, oui. Je crois que nazala clair tout à l'heure papa. Nazala clair tout à l'heure on a dit que non nazo chapwa na Jean-Marie Bassa, biso Sinagec quoi. Na loba ya déjà ko avant ko Jean-Marie loba. Que il faut toyer ba que non vie a koufi exactement na nini. Parce que mambebele loba magi bino tout bozali aba ba pandi sango ouais mambebele loba magi. Et on te lobi de totangi comme mututé. Peut-être justice c'est ko aider biso, autopsie peut ko aider biso. Donc c'était ça l'idée. Auto ba que non tous zera après to ko loba te ezaka bo aider. Toi banzambe te toi ba Saint-Esprit te ezaka justice na ba minga ngande ba ko garantir biso ma ndenge ça. Siko par rapport à l'organisation, bah nani réellement bah une organisation, ça INPC ou bien Sinagec ou bien soit Boza Synergie. De bah tu n'as pas toi na part na bango, yo que nous avons notre fonction biblique, nous avons notre famille va attendre. On a bureau na ba biso ça na INPC, INPC ça bino ba journaliste. Makambo INPC, ya INPC. On comprend, biso yo kuta biso dans espèce. Ah toi Sinagec.
na mopanzi ozokanisa boni toza na mopanzi na biso toza na matanga na biso tosi tobandaki yango avant INPC babanda to na matanga et tokokutanaka parce que INPC c'est-à-dire que no boulot vide avec vieux na famille so bakundi vieux et si la famille va continuer biso to famille donc INPC donc esili après matanga mais famille otika la famille décoration na pesi maloba biso tozali awa matanga awa ese bandaki déjà sikoyo tokola INPC baza contact na ministre ya communication samedi tozana ndako selon programme otomoni INPC etindeli biso tokozala na ndako samedi selon programme oyo INPC etindi donc vendredi na pokwa tozala ndako dimanche et samedi enterrement après makambo to esili mais biso toyokomata so na ndenge ya kifamille po tokende okutana mpe na bana na mama tosolola parce que ya biso ekosila te poste na ye azoki yango ngonga nini ekokumba yango ndenge nini mpe lokola aza te boye nani akozala na place na te tolela nanu vie bastatut na biso eza clair bastatut oyo asignaki statut règlement intérieur au moment opportun nakobenga bino juge mpona bena bino nouvelle restructuration ya sinagek eza ndeni mais sikoyo vie akufi na bafonction na ye comme secrétaire général ya synergie de notable association de Grand Kassai oyo koya nsima mama Akashu junior tokoyebisa bino après je crois eza clair soki motu moko abimi wana naa déjà candidat secrétaire général tokangi ndoki normalement donc bato baolela matanga nga na candidat obimi ndoki. Honorable Denis Kambai, moi aussi je suis du Kassai. Na profiter na tuna question pour belé pe batuna ngai. Kitoko. Ba conditions ezalaka nini pour na ko intégrer Sinagek? Est-ce que bozoa kaka ba kenda sango pe tomona kayo jamais sala makambuno ba musicien lokola ba JB Pierre na kati ba Mike Kalamba tomona bango te na kati tandis que bazali pe ba notable. Olobi boni. Merci beaucoup mais oyebi que makambo Grand Kassai na banda ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans, on a dit que nous n'avons pas de fikine. C'est-à-dire que nous mais il y a regroupé sur l'association, on a une logique de Sinagek, parce que Sinagek est un peu passé. Sinagek est na juillet. Si Siko est dans 4 mois, désolé, est-ce que c'est maintenant là pour libérant? On va dire pour 1 mois, 3 mois. Donc, tu es banda. Au moins, na bango, bakosala, ozanda kuna bango. On a kokota. Il y a kokota na bango, ba conditions zalit. Il y a fiche d'adhésion. Mututo a siège yango. Oye na comme membre, fiche d'adhésion. To peut na minute oyo. Tozana ba catégorie ba membre, tozana membre fondateur. Membre sympathisant, membre effectif, membre d'honneur. Membre effectif, et ça, vraiment lié à la statut na biso, a son une fiche d'adhésion, a son carte de membre à côté. Mais pour le reste, en cas de problème, donc on a cas de généralité, Denis Kambai monte à stratégie. Tu as créé des stratégies. Toujours la stratégie. On crée stratégie. Ok, mais Moupandi a caché na ndenge ya stratégie aux baboni. On m'a dit sur les réseaux sociaux. Et on a échangé. Oh, il a eu maréchal avec j'ai longuement parlé de l'Afrique. Ça m'a dit na loba na otikala ko loba yango tina suka. Yoga je muke ndenge zali. Denis Kambai azali sénateur élu sur la liste PPRD. Na Kassai central. Vous comprenez que politiquement, nous avons côté Mokoboy. Mais Denis Kambai est le frère du président de la République dans la logique il y a Grand Kassai. Donc biologiquement, vous comprenez. Biologiquement, nous avons côté Mokoboy. Vous comprenez. Politiquement, nous avons côté Mokoboy. Biologiquement, nous avons côté. Est-ce que vous comprenez Maté? Donc, nous avons pasteur Mokoboy dans les réseaux sociaux. Maté a pété. Donc, Maté a pété. On a un ça que non. Denis Kambai. Entre frères et amis. Politiquement,
so to beta masolo politique to beta politique oui mais so to beta chabwala to beta vraiment que non oh boye donc ezaka ndenge eza donc il faut changer de ndenga naza bona sala ka politique bona bato te parce ba primérien belé bazali o ba politique lelo kaka ngana muto akala bolanda age nanga te nga na bandi politique ko ebele ba ko ganga na politique lelo bazaka na politique analyste monene te nga donc on doit comprendre déjà que non ba année 90 toi na politique tara ba 90 mais tara siko ba te bele ba ko ba politique lelo na 90 bazala yoga place na chebal na 90 nga na la politique déjà to ko wela ma conférence nationale souveraine na lo ba mo ko na wa mingi Zakari Bababaso soka leki na ba émission on va dire nga président ba étudiant nga te asaka président ba étudiant tout sauf campus parce que campus guerrier mo va za ko na ko mo ne Denis Kambai vous comprenez donc tout na Zakari donc Zakari jo a profiter a benda John Kwete on a zaka mais pour na kokota ngomba vraiment pour na kokota colline inspirée de 90 en 93 faut tout na commandant général donc Denis Kambai donc la colline inspirée to kanga yango donc Zakari aolananga honorable Zakari Bababaso papa l'équiper à l'équipe donc on appelle Sembote donc il faut corriger la place on a soka zoloba azaka président ba étudiant tout ya risasa sauf la colline inspirée parce que commandant général moko azaki wana donc vendre la yango donc ami benga leader ba étudiant tout sauf Kampa parce que botuna Rashiboda Junior botuna Zakari mamna donc voilà botuna vous allez membre PPRD oui mais na ndenge ya voilà vous allez penza ndeko président de et si c'était débat monene na bato ba etali bango zela mama barlo zela ba etali bango ba sala débat ne balingo sala etali bango et ça appelle logo attends ba sala débat ne balingo sala et ça peut et logo te na lobby politiquement je suis sénateur il y a PPRD la FCC mais biologiquement, je suis le frère, il y a président de la République. Et c'est pour nous que 1 plus 1 égale 2. Et ça passe. Mais comment on a eu Comment on a fait la consultation? Mais consultation, est-ce que vous avez une consultation politique, vous avez un parti qui est un président Grand Kassai. Vous comprenez? Consultation. Bon, tout le président Mouyej était bon. Mouyej a gagné. Bon, gouverneur, il y a peu de je ne vais pas parler, n'a observé. N'a osé la mouton me caca. On va aller battre le baga bilo wana. Oh, on ngayo te. On a de la mouton loba. Parce que nous avons un président à Grand Kassai. Vous comprenez? Que pendant et tout monin. Plus moi vu la dame t'as perdu. Plus moi vu dans la partie politique. Vieux plus on appelle Sembote on a même plus on des camarades. Vieux plus à Kouloud. Vieux plus à Moutouakala. À Salana Bambogolo Kumba. Donc avec beaucoup de respect, RTGA, tout ça. C'est des messieurs. Avec beaucoup de respect, on appelle Sylvie Mbote. Mais on a Oyanga. Oyanga, Yoka, Rachou, Yoka. Nga base nangé koyebisanga boyo président yo Vanda ndegono président de la République a convoqué consultation na consultation wana lokola ba ba makambo tout na ya politique na socio-économique na makambo sécurité awa na Kassai tala makambo to zanango siko na ndenga stratégie ya bien le regroupement ya ba parlementaire élu à espace à Grand Kassai sénateur et député nationaux Tokutani wana Kassai central, Kassai oriental, Sankuru et Lomami. Siko base na bise kotala. Vous comprenez? Mais siko yo ozo boudé ko kende masolo wana. Siko ozonga na base. Okoyebisa population ndenge nini. Oyaki koloba te pont ya Chikape Bukani. Vous comprenez? Seul muto geno ako misali konda koloba geno par rapport à volonté président de la République. Vous comprenez? Pont ya Chikapa et Bukani. Au point ya Lulua, pour nous elinge buka na pe shit katende. Ezo sala mate ba matériel bino ngoni matériel na ba réseaux sociaux, nenge ko sala makambo ba insécurité wana.
boyoki na mbushima ikuna ba choléra ndenge ekotaki lelo kuna bato kota Sankuru kota Sankuru baolela mambo il faut désenclaver bona banzela Lomami, n'en parlons pas. En tant que président je n'ai pas trouvé aucun inconvénient. Il y a aucun de la base. Mais elle n'a osé dans la solo politique, na politique. Mais n'a coûté un homme au Zamboka. Il y a un moment où on a polémique était pour m'attendre. Mais au Moutoumani, il y a un débat contradictoire. On doit expliquer politique. On a la politique depuis 90. Vous comprenez? Et dans la politique, il y a 90 et bien on a une politique. J'ignore comprendre, j'ignore la question de honorable question Moussou Yelingaï. J'ignore honorable. Maman, est-ce que vous comprenez ma réponse ou non? Vous voyez que ma réponse. Honorable Denis Kambaï. Côté de vous avez non, population comprend. Vraiment comprenez que est-ce que la Zaboué Moutako tient na Cruz. Vraiment azati. Yango to tuno ka question. Junior na biso pardon, expliquez-moi. Est-ce que tu as Salini? Honorable, ma question il n'y a pas ma réponse de où tu as parlé. Merci. On a sénateur du peuple. Oui, on a sénateur du peuple. Ça fait débat aujourd'hui, moi quand yabiso ya Kasai, Mama Tchalamwana affaire à ingratitude. Yo réaction nous ala kini tango yoka ki bimaki po ya kofinga ba fingi biso nyoso toyoki ndenge bana Kasai ba fingi. Et yo en tant que président ya ba Kasai nyoso na kata synergie. Réaction nous ani. Ya on a lobby kende ko tuna kende ko tuna parce que ngane na zaboye ali ala dongo na soni je. Soli kambo za mabe za mabe. Mais mutu akoma na niveau amilo bela makamuna ye. Comme naza porte-parole na bango tikala jamais pe oza porte-parole na bango, j'ai ma position. Au moins makambo to ba otuna nga otuna bakolo makambo wana. Mais yo lobi boye ndenge nga na oza porte-parole na ete. Na réunion c'est que na fête ça PPL to moi Mama Tchalamwana gobina nzema tuna kati ba. Boye ba adresse Mama Tchalamwana te. Mais yo a fait partie na PPL. Mais beaucoup de c'est la tournée sur le président na wabi. Mais adresse na boye boye to na c'est-à-dire à cause d'un membre de il y a un lobby boy li passa kende ko tuna yo e adresse na côté za ministère ya nini ministère d'enseignement supérieur ouais za una et le ministère de l'enseignement supérieur kala ba vie bombe ba de cam boy za ba côté na merci beaucoup junior yo répondre ma question na honorable sénateur non répondre. Que demande le peuple? Question mon quoi qui que demande le peuple? Non, on demande le comportement des gens. Que demande le peuple? Président Général le junior vous donne la parole, on lui passe vraiment. Et si on s'y et si oui, que demande le peuple? Il y a peuple. Qui demande le peuple de Yogosaï? Le peuple pas Gosenga. Yo zali membre de FCC. Peuple Gosenga qui libère la FCC cache et yo. Si on a peuple à côté de parce que le peuple nous a avec le Liban continuer. Le peuple nous a continué. Bon, est-ce que c'est la majorité? On a pardon, tu as yo quand c'est FCC dans le peuple. Est-ce que le peuple a FCC pas le Liban? Pas tout le peuple na bango, chacun a son peuple. Ah, Rachou. Tu n'as kimité na répondre na le Biboye. So vous micro otuni peuple ya cash akoloba ndenge na ye otuni peuple ya lamuka akoloba ndenge na ye otuni peuple ya FCC akoloba ndenge na ye vous comprenez donc trois compartiments na mutu na peuple na ye mais yo simi peuple ni sikonga na peuple ya nini parce que otangi trois plateformes deux plateformes na ba peuple na bango ba peuple na bango balobi ke nga siko peuple nga peuple likola ba peuple nyonso yo pesa vodo pas peuple vraiment bon nzamba osani oyebi ke no peuple aza peuple ya nzambe mutu azaka mutu mais peuple aza peuple ya nzambe et ba parti politique go mutu na peuple na ye au peuple nzambe wana lingi olingi to avancer te bwana yo zonga wana na ba question na oyebi et dans la étudiant bon biso to les grands donc mutu préparer question na bi no prof awa na question goto yo réponse mais prof aye na question nazo sentir te me réponse na yango. Merci beaucoup honorable Denis Kambaï aux autres qui m'ont mouké qui m'a ndenge nini ko leki na nga na yo mouké sport
président comme tuna nangai tuna mama mais tuna siko mutuna mais ba réponse est dans la poche na ode réponse zo yanga Ralinga au sénateur à ouais. le sénateur il y a peuple qui demande peuple tuni peuple otuna ki peuple oyo wapi on a otuna te peuple ya la mukana ya cash po bango nde basali majorité mais otuni peuple à FCCD il y a FCC déjà baike bazolongwa bazoyaka pe na mopanzi ya baplateforme bon sikolo wana porte parole na bango te ngai ko na ngana lobi naza na idée na ngao na bandaki banda kala oyebi ke plusieurs fois racho ye awa na ebisio que je suis le défenseur ya coalition FCC cash batambusa makambo bien na ndenga boyokani bayeba ke non président de la République azali majorité ezali. Comment tu vas combler la vidéo on a une mutualisation et la communication. J'ai donné suffisamment de conseils sur la marche de la coalition FCC Cash. Moutatikala Oyokanga Azati. Le quoi la Moutayoka Gangati? Est-ce que vous trouvez que c'est le moment de continuer à faire des conseils ou bien attendre? Oui, comment le voilà papa la biso la belle grand-mère. Il t'a pas 2 ans bana basundola bayoka kaete. Oyoki babula arashu. Il y a donc comme ça bon, ngana bitakwira na zamulai. Et puis rasu alobi lisusu kalobi tanyoso oyo azalaki akutana kaka na président Kabila kambala misatu tuna bitakwira kasi on a lobi pourquoi gogo tuna bitakwira te c'est un homme très gentil d'ailleurs tu olingi na bengela o bitakwira na benga oh ozawa bi excellence Rachou na junior ni basolo na yo okoyoka réponse à bitakwira mais ngana lobi boye kambai je m'assume na lobi que non pendant to banda makambo ya coalition FCC Cash je n'ai jamais cessé à prêcher l'unité et la cohésion et la bonne marche ya FCC Cash mais ce qui ba yo quitter vous me demandez de faire quoi na gendo kanga ba oya kotona wozana mandobeta bango film to kotala utso lo ba o le bizali homme politique bana politique kala depuis non na pour mususu ba na plateau na bobotami on peut savoir à ton conseil les gens peuple à comprendre que oui il kanisi te peut décision mo ko poser ce qui te dit na angle oyo que mo konzamboka azaki nommé par le peuple mo konzamboka élu par le peuple oui mais mon konzamboka a nommé premier ministre oui c'est leur constitution par lui oli pena moto aussi mi pe mi de par malama. On peut expliquer ndenge nini mokonzi mboka azali na droit ya koinvoke comme ministre to omoni siko ba débat na omona ba polémique de bas étage wana ba doani entre premier ministre et président de la République na kota ba jewana te. Nous avons un président de la République garant des bons fonctionnements des institutions ndenge ezaleli et na logique o sa nzamba sungaki geno na majorité parlementaire la majorité présidentielle va travailler ensemble. C'était toute ma prière. Denis Kamba et Batambola bien. J'espère attendre un bon soir, attendre un jour, n'a pas un zamba toucher à mité ma moto. On va dire aux gens en Anzela, on va sur la libération tranquillement. Donc on a revendu si on a de ça la polémique ou on a mon abattu sur le salon. Pas ça on a ndenge na bango mais pour moi il y a un temps pour tout. Vous allez sénateur, on va ngater les lots peuple ninga ko singa mkonzamboka. Sénat ekufa en plus aussi bolo bagata bino bana mayele ba grand journaliste donc mokonzamboka ndinga zala ko soto bino dans la constitution en cas de crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement après consultation il y a premier ministre président du Sénat na Assemblée nationale mokonzamboka ko ko dissoudre Assemblée nationale mais Sénat. Est-ce que vous avez un Parlement? Il faut voter à le Parlement. Le Parlement congolais a 2 chambres. Dans la chambre, il y a des sénateurs. Dans la chambre, il y a des députés nationaux. Vous comprenez? En cas de crise persistante, il y a mingi Assemblée nationale et Sénat. Mais prière n'a pas de prière n'a pas de crise. Le temps, les autres qui ont toujours consommé déjà d'ici là 2 ans, janvier à 2 ans déjà de consommer. Dans l'espace à Grand Kassa, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, vraiment, il faut y aller. Il y a les extrémistes ont toute tendance quoi. Président Olenganko que je salue en passant,
extrémiste à côté, na ba extrémiste à côté, ba pensa moto parce que ba perdant au finish aux alaka na bosani. Donc aux alaka na bosani une façon ya koloba que pouvoir ezande pas la bino kasa. Koloba pourquoi olingo lobisanga na boule na yo. Nga na lobi oyanga. Na ebi ne matonya ndenge za na Kisasa, na Congo, na partout. Bino banano mais bozui pe sale lokote. On comprendre. Si ko bolingo distraire batuka, au lieu de avancer, comment na batozo bimisa oto comment na Oyebi Junior na Mama Rachou, ba politicien congolais ba ga gentil. Na ebi belega ba kota na systématique na ndenga cop. Ba champion ba dialogue, ba champion au créer ba incident, non c'est crise politique, ça ne marche pas. Mais ce qu'on tenu mingi on a mingi ba chômeur, hein? Ba chômeur ou bien ba katana na ba élection. Bazana eloko so au salat. Jamais au monde ba débat au monde ba avocat, ya malonga bazana ba cabinet d'affaires na ba vendre ça ma solo, ba professeur de l'université ba vendre ça ma solo, vraiment bien, ba médecin bazana ba jamais vous verrez dans le débat oyo bateau ayebi non à part politique attends moi Soukangonda il vit normalement moi tchétché moi standby moko boy mais mingi on a des chômeurs politiques bango cop na bango ezalaka dialogue partage de pouvoir na comme ministre obendi après ozongi sans so comme un ministre ça va 2-3 fois bilan na yo ozala ministre au sala nini rien on comprend. Donc Rachou il a passé il y a un vidéo mususu bomoni herbo comme dia ba service nanga bo désinfecter ba micro ba nini pour tozo ba te côté lo ngo yela tozo ba souter vraiment dans moins de 2 mois Sénat to perdre bampaka misaki donc mandat ezananu moins de 2 mois moins de 2 mois. Petit frère propre pour nga na legi na âge lo la kisanga autotika bisoka o ele nga na âge je kabu ya lumuna autotika biso vieux Pierre Lumbi autotika biso donc babilo donc dans moins de 2 mois 3 sénateurs bakei ça nous a tiqué to bana qu'est-ce qui se passe dans autres lembi nzambe sunga vraiment il n'y a pas donc la condoléance membre moi qu'on a eu na FCC départ na yé pour qu'il des cash pour région des cash au moins la bilo on est côté aux okinde côté aux okinde on a ndeko zonga kasi tuna bato na te pourquoi bolingi omoni force na bino ya bino ba grand journaliste association na bino journaliste ya réseaux sociaux ya presse en ligne. Donc, comme une force tellement que les gens de la télévision ont vu pourquoi? Parce que au maréchal les ondes. Donc, les combattants ont monité. Ah, d'ailleurs, on ne sait jamais. Donc, Tommy Lengue, on ne sait jamais. Honorable Denis Kambaye, bon que sali était bandeko ya cash balobi ba ali na posa na yo réaction na yo kozala ni. Mais on doit comprendre que dans la constitution na biso et lobby que non muto azolonga parti na yebo na kota parti tel il perd son mandat. Vous comprenez? À moins que dans la condition mususu mais so lobby olongwe ka boy au koti boy ngana différent na ba député na ba sénateur mususu. On va aller dans la liste. On a élu sur une liste d'un parti politique. Vous comprenez? Mais je suis de la famille. On se comprend? Oui. Exemple, on appelle ça Rabatou Pété. Pour mater à Pété. Pour que tu vas comprendre. Et ça, on va Moleka, famille Moleka. Wivin Moleka, on a appelé Sembote. Radical n'a pas PPRD. On a Albert Moleka, directeur de cabinet à Vieux Chichi. Vous comprenez? Parce que basali musala na bango ya politique. Et bazo na rapport et pas papa Moleka on a ma campagne. Bali ensemble. Vous comprenez? Tout dans la même famille, on a un grand frère na ngana beta auto tikabiso. Sous Canada ringmen imanye ya makila. Nga deni ngamba 100% vecteur.
to ke de kota musique na biso musique ni ngana kumisa na sérieux na ngana kumita wazeka na bando kumisa sikoyo sérieux ngana kumisa lita bembo stukas mombombo nga suka muto stukas mombombo siko grand frère nga Willy suka muto viva muto ekumani donc ya ndenge donc on a zo ba débat ndenge zalaka bango bato viva la musique biso ba stukas alita bembo donc ba débat mais suka suka to zaba na ndako to ça va Chaka Congo ba danser à l'époque donc ba Chaka Chaka Congo le défenseur de voix de sans voix donc ya il m'a amené de commissaire donc c'est ça to lukateka parce que ozako to il faut zalaka non honorable olobi makambo ya bale to ko le kabongo te parce que to komo ke vite aller le président mwana mwasi oui yo solo ba mama dimpa vite on est sur la bango te afia kola banana afia woli daring na yo ça va daring même moto ba afia koli chimanga donc bango nyoso ba conseiller président ba kendo kutana ngona ba sa débat na présidence mais mama dimpa vite afia koli chimanga bon par coïncidence bango to ba mpangi bango to ba mpangi donc comme bongo junior yoka donc ça c'est $50,000 et bimaki na ngambo ya président Joseph Kabila yoka nano comment les gars vite wa daring mana te na avec bien au moins mama kimpa vite ndinga fia ko li bango te vite ba che dirigeant mwana mwasi ba ko yo mais va comprendre que kimpa vite donc mwana soso azotoka na nzumu koko ça mama balobi boye ke no balobaki ke no bazikaka nginingo ngimoko ya banda babandi ko luka neni ba ko longola yango po bale beta magane beta na te donc kimpa vite a frappé bango nzamba sunga vita bazo traité ko lingi makambo bakisi mingi toujours esprit na vite lobaki esprit konzo to ya na grand kasa komi toujours esprit éviter koto de Nikamba pas à la mwana mosala na nzambe ozolo baboni boni abandi lo sambo pour la kisake mwana mosala na nzambe ozolo baboni boni ah mais babenga be Jésus a habité na Belzéboul là bino autant on a Bible dit que Jésus a habité na Belzéboul on se dit là on a le bien côté on comprend de junior na mama racho on peut avoir raison que Yesu peut batanga yo mutobakisi mais si on ngam na mutopamba o Yesu a grand prêtre à l'équipe surtout ngam mutopamba Jésus ba a habité na Belzéboul mais nga so yo bato ba deni kamba na moto effectivement yane c'est-à-dire que makambo nga na sala niveau ba koma na niveau c'est ça et là makambo bele o mona kiteke c'est là o mona kiteke vieux on a vieux nanga bien nga za ministre mais vieux nanga mais na mona vieux constant agana varez kota centre kimangiste na ministre wana ko koloba te po ba to komi na biso na suka te na balugela vida te za inde kanai ba za inde ba nga ba sala renaissance kanai baninga basala renaissance kanai donc na telemelaka yango na lobi non renaissance eza mopepa sika nga na linga biloko to ba innovation zela na expliquer moi j'ai soutenu renaissance parce que bato mosusu balinga badindisa nde renaissance na ndenge anko ozo trouver que non équipe momoko na basupporter batie bango moko na stade batie bambongo na basachet batie bango ne pas accompagner équipe ndenge wana eza motema mabe non et na lobaka na soutenaka renaissance. C'est pas dit que non, ils ont qui vécu bien. Na ebi ke bayembelanga banzembo na stade ya nenga ko chrétien tout ça na nenga ki buluba nanga o te na soutenir ça bona ba baluba et pourtant musanganya azalaki wana singi azalaki wana ba baluba te mais je soutenais renaissance ya koloba que non na linga injustice te fallait ko accompagner renaissance au moni pe renaissance beti sobe bal makashi donc sentir que non ils ba rené ba beti bala bien vite après beti bala bien donc bango de renaissance na vite beti bal collègue match à vite na daring on comprend polémique hein? Merci beaucoup président excellence je crois que OP Saka programme matang ezali boni photocopie presque oui merci beaucoup junior j'avais décidé de ne pas parler vraiment mais par respect à presse merci j'ai cherché à répondre à ma question, à la demande, bien sûr, vraiment.
matanga ezaki biso to na siège na biso ati vendredi tozala awa te vendredi nde tokomata na résidence ya vie na IPEN oyo programme INPC auto bimisa tosala veille na IPEN baprière batémoignage tout ça tozala vendredi et samedi na ntongo tozala na morgue ya Ngalema po tolela vie après enterrement biso tokende IPEN te biso na bao bakolanda biso na bino mpe eza bainvitaka matanga te mais lokola IPEN ozala loin boye awa te bakobeta epa nani petit frère nani Prince Kabeya na Marceline yoka base nga na soutena bango tout sauf que moto azala moto akondima te nakoki nalobango na français moto azala moto akondima te moto oyo tout akozala ayebi keno tozala soutena bango tout nasutena bango tout mais samedi bakobeta epa Aigle du Kasai Prince Kabeya na mwana na biso ya mwasi wa bimi mikolo aza na moto koleka bango tout yoka base Marceline yoka base oyo tokofula oyo aleki bamusicien ebele sikoyo na niveau ya Kasai na créativité na koyemba sera là tokopartage moi petit repas pour souvenir à vie samedi donc boza ba invité bino tout vraiment merci vraiment pour la présence na bino makambo tout donc question botunanga question na bino monene na kenda okuta na mokonza mboka en tant que président Grand Kasai na l'accès makambo mboka ndenge ezali ba relation nga entre FCC na cache ezali famille biologique na famille politique donc ndenge ezala famille biologique tu l'as mais ce qui était bon, c'est que dans ma solo, il avait dit quelque chose à l'obéi, non, à 5 ans, Nzambete, que Abota Mamuta espace. C'est ça la volonté de Nzambete. Un jour, il y a la personne, mais pour le moment, c'est le moment. Pour le moment, c'est le moment. C'est le moment. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm, papa na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide,